Au fur et à mesure, moi, c'est à Kabila Mobali et tout. Mobali, ceux qui n'ont 6 classes, je soutenir récompense, je vais t'épouser. Parce que je t'aime. Juppé Moussala, Ako Moussala, Akang Simbo, on est local, c'était à Bandal. Nenge zalaka kaka avant bapambola bato na église. Batindaki bango bakekosalisa test. Batala soki bakoki kozala compatible mpona obota. Bakei yana dindindindin. Maman aza na makila ya bien te. Papa aza donneur. Makila ya bien te, c'est-à-dire so baboti bana boza ba AS, bana boza ba maladie, et tout. Na soutenir yo nem na ndako, moi j'ai contribué. Na futimbo j'ai contribué dans la na totongi ndako wana. Parce que pour moi so bala ko cha ndako pour bénéficier. Non, dans ce cas, moi c'est mon bala bi parce que nous ça neni docteur a lobi toko bota avec Dieu. Tout allait bien. Azokazemite a 8e. Et au salaka aboti mwana liboso. Batali boy mwana bien. Oh Dieu merci. Nzamba okaba pouya na biso. Et au sa sous 3e zemi. Mwana yo bima AS. Monito bakito tika ote. Toko batele ba hôpital c'est bimi déjà ba malade yo malade na bona kina ekomi belé. Mwana oya liboso wana akokisi 18 ans. Abeli bakoki te mwana cédé mwana kufi. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe o sali yango zamba pambola bino. Vérité et réalité, mesdames et messieurs, Nouvelle Tendance Télévision vous remercie de partager ces magazines, ces histoires que vous aimez tant. Un grand merci à l'équipe technique Tonton Corneille. Et pourquoi pas, nous souhaitons tous un prompt rétablissement à Tonton Jordan Pandzou. Nouvelle Tendance vous remercie. Et bienvenue dans votre magazine Vérité et Réalité. À la présentation, vous avez Brandy Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, TGV Vitesse à famille, Baxela Kagambongo, la princesse de la presse congolaise. Un grand merci à Dadi Mamboulou depuis Dallas. Il est toujours là pour partager son magazine qu'il aime beaucoup, Vérité et Réalité. Balobi prêtre Zaka Kayemoko, Nakata Dallas. Western Union Chambanaye, Ria, douche, toilette, kutukolo, bate, ba MP Sawana et Komanango, Maya Lobo. Alors, merci na balanzi mingi ba mesana kolanda. Vérité réalité magazine na bango. Merci encore na ba onyo so ba partageaka toujours magazine na bango et magazine na bino, oyezaka vérité réalité. Et bon mara bongo pona bino mokote bo zalaka wana pe pona challenge kandina lobaka. Alors, comme vous le constatez, sur ce plateau, je suis seule. Je suis seule sur ce plateau.
Je suis venue avec une histoire de Papa Franck. Papa Franck. Papa Franck a tindelaki nga lisolo na ye po ye moko vraiment moyen ya te po ya koprésenter boyoka oyo ezokomelaka ye à tout moment. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous inquiétez, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas à qui parler, à qui dire vos soucis, vous avez des problèmes. Nouvelle tendance télévision fongolaki ba porte nango po yeba koyamba bino. Yeba koyamba ba histoire na bino ata à travers vérité et réalité, ce qui est betami bongo, boko joa ba réponse, boko joa biyano et puis vous serez soulagé. Na yango toujours banda na histoire ya Papa Franck. Papa Franck alobi, il était jeune. Papa Franck, il était jeune. Un jeune garçon plein d'avenir. Il étudiait, si classe naïe, mes parents bakufa. Alors que mais pas yaya naïe. Tant si c'est pas yaya naïe wana comme grand garçon studio quand des à la kabambali. Nayango comme que à un moment a eu sa copine. Papa Franck a eu sa copine. Comme on na copine naïe wana ti copine elle travaillait déjà, elle était hôtesse. Elle travaillait. Copine elle travaillait. Place mobile a joué moi encore ça. Yé a pesi mobile naïe à soutenir mobile naïe. Place mobile a ça moi inquiétude côté Minerval kofuta yé moi ça zopé ça. Alors et ça là que au fur et à mesure moi c'est à Kabila mobile et tout. Mobile abi ceux qui n'a 6 classes. Ndenge soutenir nga boy récompense na ngai je vais t'épouser parce que je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur quand ndenge zalaka. La femme croyait à son amour. Elle espérait que Kosimba. Et puis elle a la confiance que Kosimba. Alors il y a ça là que moi c'est que bête là quand des zalaka na que bête là famille ma solo najuk petite amie. Ola bomba ta secret ngwa ke au fin fond ana suso bala ngwa sala kanete. Ce n'est que normal les étudiants. Monsieur Soubabi il y a d'autres qui sont étudiants mais ils travaillent. Mais lui il travaille pas, OK. Mais il fait comment? Non, ma famille ba sunga kaye. Ah OK. D'accord. Là c'est votre vie. Et au sala que mon bala sisi jupe musala akomo sala akangisi mbongo ne local bosso sombe mabele, c'était à Bandal. Asumbi le pango na Bandal. Moi sabi loko sumbi le pango boye, moi je vais te soutenir. Bongo so ba futi biso to sangisaka to tonga. Atongi ndako 3 chambres au salon, 12 toilettes libanda, cuisine à l'intérieur et tout. OK, to bando soma déjà moi beto ba kangisi mbongo na bango ba sombi beto. Ba sombi moi biloko mike et tout bon. To komisko prêt na makambo mariage. Je viendrai maintenant chez les parents pour namona bango tout ça la mariage et puis to bando bota bana biso. Tout ça déjà na lopango, tout ça déjà na ndako, et ça déjà avantage makasi, vous voyez? Ça déjà avantage makasi. La femme est heureuse. OK, ça ba parents, papa, maman, na elibino mobali. Bon, c'est pas la kana mobalango, ça bien, il est beau, il est courageux. D'ailleurs, quand tu as sommé qu'il lopango na namba on a liboso, kangisa ki asombi lopango na atongi lopango na et puis atongi pe déjà ndako et zangaka moi ça kota et puis to bando ça la fois na biso. OK, ba parents ba na ko un grand pas. Alors nenge zalaka kaka avant ba pambola ba tone église. Batindaki bango bakekosai sa test batala soki bakoki kozala compatible pour bota bakei yana maman aza na makila ya bien te, papa aza donneur makila ya bien te, c'est-à-dire so baboti bana boza ba AS bana boza ba maladif et tout. Du coup, c'est pas bien, kaka. On vous conseille de ne pas. La moi, ça le but. Quand à place, on a investir.
Je t'ai payé les mineurs. Je n'ai foutu le bon, on a des études universitaires. Na soutenir yo nem na ndako. Moi j'ai contribué. Na foutu bon, j'ai contribué dans la na totongi ndako wana. Ce qu'on moi si je suis bala quand tu ndako pas bénéficier non dans ce cas. Moi c'est mon bala bible ce que nous ça neni docteur à l'hôpital toko bota avec Dieu. Avec Dieu, nous verrons, nous allons, Tokobota, tu es fou à Liboso, tu es sûr? Ah chérie, moi je n'aimerais pas avoir de problème à Tobota, Tobalana, Lolo, comme non, Tocha Konzima, moi je n'aimerais pas que nous a dépensé, bon, on a eu boya, comment? Moi c'est mon souci mon bala bible que sozo regretté pour ndako no tongaki yaka ka so buka ba brique ngo ozo brique non OK nango sote zelani économiser na so selon ndako non moi ça siliki oko bala ngaka to bala na sito linga di to ko bala na emsu nzamba zo tshepso ne preuve atala ceux qui toko na ko résister ou soit bien c'est le diable azo linga a séparé biso moi na pe to bala ni bo bana pe ba bo tu pe ali pe kitoko ah. Bah, comme tu veux, tout balana. Papa Franck, j'ai payé la dot. Bande konanga ba soutenir. En tout cas, pour Naliba, la bande ko ba soutenir. Bande konanga ba soutenir ngai. Bambongo utaki poto, lubumbashi, mariage le kaki kitoko na juba cadeau. Ndako même etondi. Ok. Tout allait bien. Azokazemite, azuzemi. Et au salaka, aboti mwana liboso. Batali boy mona bien. Oh Dieu merci. Nzamba oka ba prière na biso. Nzamba oka ba prière na biso. Nzambe ba prière ko to sambelaka eke na convaincre. Tu vois, sosko to bala na kate ongo ke bala mwasi mususu. Moni ya bino mibali ya nde bozalaka. Abi chérie. Elle kambu docteur mutabi ke ngano to ko botate. Nzamba sali kas mwana liboso abimi bien. To suka na biso. Oh non, à cause de mo to lukele bandeko. Et pas bien te moi nazala ye moko na mokili il faut abandonner ba ko bete na classe boa yebisile kine ba bunji ba sangeli ça fait du bien ah mon akoli ba jolier deuxième éleki zemi maman abotakate aboti mwana bien gloire à Dieu je t'avais dit Nzambe bachaka etembete nzambo nzamba mayo kara ba prière na biso moi c'est bon et comme je crois habitude le quoi moi na liboso bien il y a un balai blanc tout continue biso botati ah et on ça sous troisième zemi moi na yo bima AS ah monito bakito tika ote toko batela ba hôpital c'est bimi déjà ba malade yo malade na bon na kina e comme belé. Quatrième zemi sous moi na sous maladie de sous donc moi na tsuka na avant tsuka ba maladie ok débat na yakawa to boka bango te bango e sala que bana bakola raté bakoli ba ezaka ko bela chaque jour a bela boa mabela ke no hôpital mabe mon balo be moni siko makamna pekisa ki yo yango ekomi oh non comment est-ce que oh baloba pena na bible Jean de peu de fois nde bino wana comment est-ce que okoza na foi te okoza na elikete Dieu va nous soutenir toujours ah non tout continuer tie au sala que maman a comme tunaka okende moi que sou musala ala kité a comme qui femme au foyer du coup fazala wana a soutenir bana landela bana mona o liboso wana akokisi 18 ans abeli bakokite mwana cédé mwana kofi basali matanga mama aleli mobala a soutenir ese kolela no makasite makamba ese biso na de oh non parce que yo nyosoka yo po zaki na konzima te yo sala que mwana ngana boti bien mi ça tout comment baza bien oh mi balé baza bien te c'est la volonté de Dieu quand on nous fait ok d'accord baleli basali matanga ya liboso bakonzi. Avec le temps, mon antuka a koli. Mon antuka koli. Ya liboso a bali, ake a banjo botanane, ake botane, na libalane, tout va bien. Yami balé, yepe, a sentaki mona mo bazaya mo bali, a sentaki, a kotupe libala, moi sa ka libala ki saso yakato vanda. Na vandi. Tout allait bien. Yami sa tupe a mo bali, a sentaki lisusu, tout nyonso peka bien. OK.
Moi, je suis bandi kobela, ba traité, ba couté un docteur moko, a vraiment une expérience, il pas une maladie fango. A fongoli centre, a genre ba kisi na poto, a tangela ngo classe, et l'on y ça la que pour na muto abota na famille bongo, ba kisi nini, famille ko za na bongo tout. Ah Dieu merci, nzamba tinde biso docteur. Oyo aza yepe bongo. Donc ayebi soki bazo kapasi mwana so anti kolela mikuwa. Mwana soka banti kolela mikuwa to pese dollar ne simbaka te, ato pese secours. Bakisi toi douleur e simbaka te. Bazana bakisi na bango moko e kalmaka ba. Oyo kalmaka ba douleur. Apesi bango, balonti traitement. Ah d'accord. Et ça la mi pe bien. Ti e comme à moment moko mwana akoli 18 ans, banda ko banga 18 ans et leki. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, 18 ans, 19 ans. Au total, la souti 25 ans. C'est de 18 à 25 ans. À journée perdu bagawan. Moi, la coxi 25 ans. À ça, l'université peut bien assis ici. À ces petits, mes parents. Ok. Si, bah, comme ils sont bateaux, au total, la souti de 25 à 30. Donc, pour les cas, à 30 ans malade, moi, na SS. Abika kate, moi na SS abika kate, docteur en abi avec moi, ce qu'on a dit traitement à Obika. Ah, ma PC docteur espoir, confiance. On croit en toi, tu es sûr que aussi maman de 18 ans que tu as coufité 25 ans, coufité boka à 30 ans. OK. Et au ça là que maman me comme sousou, maman comment qu'on raisonner, papa kenda. Des akaba papa akia zuma chéri moko boy tsoka zungi ku chéri wana ko benga moi sanda ko finga mama kofinga moi ça moni moi te moi ça bien comme autrichien ngai pour le na botelo bana 3 baza bien 2 baza bien te moko akufi oh pour un espoir akufi ngo kezo nga mbanda. Alors et au ça la cœur papa comment il s'était nazo kanga ba téléphone bambanda no ba obenga kanga yawa bambanda no bazo benga kanga calme-toi na yebi nanga bango te mobali ka ndenge ba poussa ko wangana et au sala que maman raisonnement eleki trop maman comme sousou azo torchonner a sa serpillière yandako soki koto wile alaki soki pe mai mama sieta ko sieta sieti a tuti nikne awa du koshi na tuti on se maman cerveau et jui makila quand des arabakoko ba pima boye même akoyi ba bengi papa la police ba bengi ambulance et jui maman ba kene l'hôpital au ka ba ngote ba kene ti l'hôpital à monene ba bi il faut ba opérer à sali ce qui peut créer ce qui peut n'enga quoi wana ke ko apesi cerveau choc makile kangami na cerveau il faut ko fongola cerveau ko pangosa makila ko longola et tout examen na 1000 chances abika soka biki da gloire à Dieu so pas biki te mobala signer moi sinanga bika banda ko ta koma alors basa l'opération et simbité. Et ça, la coopération est ratée. Maman a Kofi. Basali matanga. Et puis bakundi. Batuba lelaki. Et puis bakundi. Moi, en tout cas, Lélé, maman aussi s'occupait de moi. Nana retrouvé sans soubakisi. Et alors, et au ça là que 27 ans, 28 ans, 29 ans, non, 28 ans. Elle est décidée. 28 ans. Ayokuta na fiancé pour ça déjà gradué à 6 qui est classe université et tout a comme le comme ça là qui ça et au ça la cœur a comme ko teka ba galate liboso lopango ko tangi ba classe milayo beli suka nango po ko suka na ba galette anjo teka ba galette quand des alaka nenga exposé wana jeune garçon moka comme approcher salut comment ça bah c'est changer ba numéro bah comment komana wana ti ba comment pas sortir ensemble bah comment ensemble ti et oya sambali que nga na maladie biso to na ba kisi to melaka to na ba lolenge biso to kendelaka pour no choisir mi to ba kisi to melaka pendant la grossesse et tout et à risque biso ABC chéri wana le côté et au ça la que bango mi balé ba trouver mieux
tobota Chéra lobi bon lokwa ozana zemi namoni naya ko se présenter mobala yo se présenter papa mon ngo bien aussi si classe du coup directement aux fiancés on pas à sainteté mbala moka nzoka zaki déjà na retard là la vérité papa tayeba elle a informé d'ailleurs tu vois les femmes bien on bosa boyeba na SS bana AS so bozui zemi bokendaka okutana médecin kosunga na bakisi ya komela et tout mwana bomba akoma obima papa denga bimaka na wana mwana tikali alali na chambre banda kangama na chambre mwana manaka kangama na chambre mwana banda kangama na chambre et au sala 9 mois ko ki pour son bota ba voisine kande bazaka bengi voisine ya otikanga ya je mutuka benga yangu abima bwala ti ba robe zipiki au malade na hôpital à quel hôpital docteur a dit c'est toi tu es grosse oui mais pourquoi tu n'as rien dit j'avais honte mais yo yebi bien que na état oyo yango na vie faut comme yeba yo zali soki yo miyebi oyo zali oyeba ndenge ko tambusi la vie na yo kobomba makama kobomba oyo batu bakufa makama kobomba oyo memela batu ba problème belé et au sala que docteur Rabina en tout cas na minute oyo tout ça kaka obota aboti pe moi c'était une fille une jolie petite fille elle était belle baki o tchai soki na couveuse il va comme pese bakisi tellement qu'il y a un retard makile sili et comme simba boison ça sala akufi bon to zongi la mwana na couveuse na mwana ngope akufi au mene peta sala soki 3 jours na mokili mwana ngopa akufi mwana ngoko kufi papa akomi olela docteur a informé tala mwana azwaki zemi ntango omonaki bayeki kosala présentation wana yalaki ndepo mobali monaki ke mwasi aza na retard et tout mobali yango mpe akima koyoka bayoki kaka mwana bato akufi yo moto ozebisaki mwana bato tomona na matanga te mwa mobali yango akimi na yaki amonanaka te na famille na bango mpe bademénage mpe mbala moko papa atikali na choc abungisi mama mwasi ya jeunesse ya jeunesse na ye bakola ensemble basomba lupango ensemble batonga ndako ensemble bakolomisa mbongo libala ensemble na bali ye toboti bana mwasi akufi akei likolo nango nga mpe naza na famille diabétique nana kolandela so na ngai papa koma salité papa koma dépassé bana misala kozwa bana misala baya msu bayibi ba chemise bakota na chambre ba repasser batie na chambre bayibi bambongo bazosala boy ti papa koki choc wana te avandi 1 année 2 ans 3e année papa yobela koti hôpital tension artérielle kiti so peteni brr papa pe akufi papa tango akufi bana batikali bango moko bayaya wana batikali bango moko bandeko batelemi bandeko bapapa batelemi tomoni lupango tuteka mbongo luka bula ya liboso telemi non bapara nanga bamona pasi mpona batonga bino boya bon bénéficier sinon te tokoloka bino maloba mabe komi kolobama wana akabana oke de poisson batata bosi bakei banoko bakei bamama bakei bamama leki bakei bango batikali bango moko bana batikali babino sika totia balocataire ngana kende kokende baya bakei wana yaya liboso azaki ya mwasi na bandeko mibala ya mibali mwasi a constaté na libala na ye bana botaki mobala botaki pe bana ebele soki 8 na 8 wana 4 baza bien te 2 baza ma maladif mususu baza ba konki mususu baza un peu boitaka abi libala ngope bon vu que na bandaki pe ngate ko vu que bana nga bazaki un peu ba malformation mo na ndo ngate bandeko nga ba oncle bana ndako sinote webika nde salaka ko se moke na ngai ya boti mona kunki ya aboti mona atengu andako boya ba oncle ba ya abandako yo tala bango ka de temps en temps bana ba bien boni bana bana baza bien OK amoni mo eta ko moisa ba petit frère nga tala nga libala ngona kenda libala ngoko kena kei wana mobali aboti nga bana 8 4 baza bien 4 msu bara bien te
na bota bana nkuki mususu ngabi ah sikoyo nande to discuter na batata mwasi boye na banoko boya mabete et au sala que bandeko ne ba pese conseil pour lupango ba teka kite ba tia ba lokate ba longo ba ki futela côté mususu ba pese ndeko na bon conseil tala et tout oya mobali wana batikalaki ole ba diriger na bango vie na bango bien ba linga shiro mabe ba linga shiro mabe ba kutana shiro mabe ba kutana o mabe o mabe tie au sala que oya mibali bas kabani na basi na bango bazongi susu na lupango famille ba beti mo anga ba komo vanda ye na petit frère na ye. Alors tango ya kufi wana leki na ye leki ya papa ayo kutana bango bana il faut to tchana se to lobela ki bino mabe olimbisa et puis bana pe ba profiter ba s'excuser ba sengi pe pardon ba keluka ba mama leki na bango ba sengi pe pardon et puis eleki nango pe bien mais papa leki tindenge azoki ton ya o pesa biso histoire oyo alobi soki balali na butu bazomona bayana bango yaya na mwasi ne bazobimela ye baso comprendre te obimela ngai na bomi bino ya ote bino nde bobebisi bana ngai bino nde mutu maloba obolobaki ya mabe nde yango ekomi kodéranger bana nga mibali vi ya malonga ya te bwana nga mwasi wana vi na malonga pe ya te bon bosala tu bo réparer makambo place ebebaki tie yo sala que mobali oyo mwasi oyo ya liboso akenda libala wana libala eyo kufa bandeko mibali bandeko ya wana na famille ya mwasi mabe ndenge nini banda ya bala yo vie ezosimba te bana okebotela biso bana ba défaut mwasi akoki choc te asi bandeko en tout cas j'en ai marre si ya moyen to na tonga susu moi to sala ta moi chambre salon ngana ndola na bana na chambre bino bolala na salon po ngana kotika na libala o boye ngamo kote atindi mbongo batongi chambre ya pai bakomo vanda na bandeko na ye vie esbandel so bakomo vivre na mbongo ba locataire mobala yaya porté disparu o akeluka vie soki pendeni so pendeni ayoka na lisuti ye na bana wana na ndako na bana ne bandika pe wana susu. Donc vie est comme sous difficile. Malgré basengi pardon, mais tellement que ezana batu susu soko sengi pardon, tu es obligé au sambe la kalisu nzambe o sa nzambe naza posa o lembisa motema mutu wana alimbisa ngana bosolo. Pourquoi? Parce que ezana ba maloba mususu to lobanaka et memaka batu mususu na liwa kino pena bosali bokabwani penza donc liwa donc kino liwa soki yo ye na ko yate so yo po kufi pe na ko yapete so nga pe na kufi pe ko yapete eza ba maloba mususu ba loba naka ba se changer naka yango esalaka que peut-être yango papa zoloba yango peut-être que maloba to loba naka bien que nga na senga ki déjà pardon to s'excuser na ki déjà mais et ko sala ba effet to yebite tout ça là sous deuxième ronde tout ça sous deuxième réunion de famille mais bana si ba botami ba bimi déjà na bankuki tout ça sous magique bana bazonga sous normal nakawa na vraiment to ba te to sunga bana biso ndenge nini po bana batikeli ka misato ba génération na biso bangwana so ba kufi to suka wapi pe ata to bito limisa bona ninga bo solo e ba futa pe na ninga d'accord merci koyo bana oyo wana bakoko na biso wana nde baza batengu mususu baza na bankunki bakozonga normal libala ya kuna ese pasuki libala ngo ese panzani ekozonga lisusu nengo papa Franck a singaki vraiment conseil na balandi nyoso balandaka ye bandeko nyoso balingaka ye ato ebiete mais aza déjà ndeko na bino ko mona mutu ko tinda histoire po eta singa conseil et pesa mi vraiment na bato mingi te tolo bakali bango jicha ku yonde ko sekate mutu a eu problème bo pesa kabiso ba conseil na ba commentaire bo pesa kabiso ba idéologie na ba commentaire to zala kawana vraiment pona bino nouvelle tendance télévision culture de l'excellence au rendez-vous et zala kawana pona bino magazine na bino vérité réalité et zala kawana peka te pona ko yambaka batu mais to zala kawana pe pona ko beta masolo bandeko o ba kokara ko lekate ma pesi biso yango po ba luka ba conseil
à travers Bino Batubolanda Kango. Merci beaucoup Nadadi Mamboulou Nadalas Mutu a partagé chaque lien na YouTube, chaque lien partout na ba réseaux sociaux nyonso pour na bande ko nyonso partage Kango bato basala kawana balandaka ba conseil na biso balandaka ba émission na biso ba magazine na biso. Merci encore à Patricia Bijoudi honorable yepa à kawana partage pour na biso pourquoi pas à la régie tonton Corneille un grand merci à mon boss Alain Dele, Nzamba Pambola Bino, Bino Pebozala, bien que Dieu vous bénisse. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous ne savez pas comment faire, à qui parler. Nouvelle Tendance Télévision est là pour vous et Michel Bino, Vérité, Réalité, Magazine Bino. Oh, si vous avez un problème de réalité, comme la cabine Bozo, comment faire, que dire. Bozo Mitouna, bon, Mitienne, qu'est-ce que c'est? Biso tozala kawana pona bino et restez bien tukuta na bongo na ba vérité réalité magazine oyo ezolandaka na ba émission mususu oyo ezo koba seko koba tokotiela kabino au fur et à mesure 24 sur 24 chaîne ezangaka makambute ezangaka te mingi merci encore na ba oyo ba salaka wana pona ko commenter malamu ba mingi mususu ba pasteur pe ba commentaka merci que Dieu vous bénisse. Nouvelle Tendance Télévision, Eza Onapona votre magazine Vérité Réalité, Eza Kibongo Bondi Diba, ou à présenter qui magazine, Tokomi de Jeanne, Soukaya magazine Nabiso. Restez bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Soukala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, moussala, banini. Et réparer le système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement ya break de break, donc et son fonctionnement ya bien. Tout comme les Congolais. Les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont gagné les locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa. Bobenga pena Alain Dele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati et longolango Alain Dele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga Alain Dele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessus te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.